ban congolais soko yebana basala likopa moko tiba comme ça na suka bongo ba chola soko yebana musique na bale wap OK poto keba ezala na mbongo no taomoni basaka na ndeko jani bo soka zaki azonga na ye ake angaza mukanda ebela bato bazokosa kolela bakenda poto kala nana kaki mawana ete pese mukanda na pembeni omoni liwande ko jani na jijete métier fanda ki ye il fallait tika bon poto fallait ka kenda tala soka zaki na libala song e bongo basaka na basi na poto bakeka baboti bana bazongi tala ba milise bele bafana na kisasa me bana basi na poto mama poto wana soko yebana soko keilo bokoka bako sala tu ba diminuer yo basi songala nazana masa na ngamba na boko tanga kombo abetela nga bipasa na koma ki Belgique awa pona zo adoki na beti 6 ans mais na 6 ans wana 4 ans ko sala musalo kwa boya ndako ya programmé mama na zolo bela yo soko na ikako soki likambe comme atana 4 ans bo soni ka tomboli mungongo azongi sango aze a zero obande sous 6 ans mususu 6 ans mususu a repêchage bolingo comme le maladie de tuberculose le quoi ça na 80 tonga so comme na 60 orate kiri moko zongi aze a zero bolingo poto na mikanda repêchage liste repêchage yo moi je ko mukanda ta moi ça la mundele mutu mwindi ata gifla bambia penda sabata mokoto ata moni litutu ebimi seka kaka chérie amuna onde matata kwa kachi mama. Bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre cette très belle émission présentée par votre humble servante, communément appelée Blessy Casemiro de la presse congolaise. Si je suis là, je vais fermer de gauche et à droite, personne d'autre passe. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à votre chaîne Je suis Lokamba Télévision, la chaîne qui vous édifie partout dans le monde. C'est la chaîne qui vous montre les actualités à temps réel. Aujourd'hui, je ne suis pas seule à mon plateau, je suis accompagnée de Pasteur John Mouto Bolingaka. Très bien la banda kunabino Toli a pété Toli. Comme la rabino pété la banda kunabino Challenger. Avec lui, nous allons parler un peu sur plein de sujets. Actualité Zalikolekana qui n'habite Lelo. Si je suis prête avec Montréal à Fongolanga, j'ai dit un grand merci à toi, je suis Lokamba. Merci à toi, sans oublier Michel Mboliko depuis Afrique du Sud. Merci à toi aussi, Cléance Osongo depuis Paris. Merci à toi aussi, Pasteur John Apession Mbote. Bonne santé, papa. Très très bien. Très bien. Mais Pasteur John, tu n'en as pas si, tellement pas si. Tu es ici icône. Gianni, Ozaki a sali ba film belé, a sali ba spectacle belé. Oh, nuance. Akati yote. Na lobi bon. Landanga bien. Très bien, Pasteur John. Likambo Gianni bozolo bela oyo. Yokanga bien. Très bien, Pasteur. Maman. Botiki likambo ndeko mususu akufi na Ngola wana nanu babumaki nana. Ndeko ni babumaki na Ngola. Ndayo Ngola. Babumaki ndo mwana Ngola na miso ndo bambe ba mabanga boy. Nani? Azai musicien chrétien. Musicien chrétien. Olandi solo te. Ba to kunda frère moko nanu wa musicien chrétien boy na Bethel babumaki na Bangolais. Akende ko senga nyongo ne ba kosele moyibi. O vidéo na panzani partout ba bonne. Esala bina kinde na Angola. Mama ba bomia na Angola na Petro Angola. OK. Akende ko senga nyongo na ita. Babelele moyibi. Babelele moyibi. Bon bolandi te. To landa yango. Ba landi ba bomia lokola moyibi. Landa nga bien. Ba ko timbela ki azai frère batu innocent. Fi wana nda bomisiye. Akosele makambuke azo aibie chom. Or ya beti saki je. Aza frère pe challenger. Ayemba ka ma zobe challenger ba winner na Angola. Tango fianga beta soki mbongo na abeta ki match aboko futa mbongo. Eleki 3 jours ya koti manka na radika. Ake ko senga nyongo yokanga siko pardon. Très bien. Et Bembese kufi mengana fa na Angola depuis 2007 2010. Comportement ça en Angola ça na RDCT. RDC to ko swana to silisi to ke. Angola so mutabika vote mata na ko boma ce qui fait quotidien danger. C'est qui fait boma okaka. Yoka mama. Na misu na ngana Angola na beti 3 ans. Na moni bibembe ya ba Congolais RDC ata 10 na misu. Oh. Nga. Ba Congolais de baba. Ba kufa ka ba innocent. Moka za ka courage akenda koteka. Ba bomake côté ya Ana Paula na Kamama. Ba teke tournevis na Kingo. Yoka témoignage. Mwana malamu akabaka na ye. Bangola bakele zuwa babomi. Sko to kufela kanini? Nini? Bambonga mike na mona ngo depuis Kabinda na zoya wana. Très bien. Soko kena mboka batu talaka ndengo ko vivre. Na katite kala na Luanda.
nazala na ser moko mwana ya zone kini na betele lisolo net kama solo wana zata passer Johnny te na bi ma ser na moni moderne na ngola oza moto oh Johnny tika moni ya fosa la bwenga bité oza peya baninga toye koya alobi na vandi sa fala zani portugais mama on dirait prophétie na loba na na moni moderne na yo libosa bangolais ya pays na bangolo baka me o te bako sala tala na kenda kotika mwasi ya vie na ngana bengela tokenda lobi to bengela retour na ngana zongele ki 5 jours na zonga bena ko tuna boni ser kingani o ba beta masasi 2 balles na Benfica kufa oh mama na zo ba clair so na lo ba témoin na na bande ko nanga propre petit nanga Tony persona akufa na lona ba beta pe balle kala masasi yoko tropekisa petit nanga Tony o kaka bonde na loba njunju comportement na biso nde to vivre na ngole balanité bango ba uta na guerre bana met ba kuna ba bomaka na makamba mikie c'est longana so parce que ye nzamba sa la justice nazo prévenir ba o ba zo kanga so ke na mboka ba paya vivre na lokola baninga landa rythme mama na sali 3 ans na ngola na zonga sai sauf ba lukanga problème depuis kabinda tana ndo sikola mituka likola piaka o ba kolanga na bima yuma pona boya baga lelo nga mobimba na mona ba masa na nga ba cicatrice na mikongo soko moni likola likambolo la 50 kwanza 100 kwanza o banga ba boto langa na boya ki ngo to bundaki ba tobolinga ba mbeli o tinga na ba cicatrice ya mbeli melikambo esila siko kokena ngo wapi olaninga très bien mboka baninga soko kiata ko za courager ba jeune baza lokola yo tant que ba luka te so ba senga te cigarette comment na ngo kakate so que za pesa eza lokola donne ne sa peya bani ya baninga mutu se bom sakabiso nini basi ngana fana Luanda yokanga depuis kabinda Luanda ba masa wana ba benganga mkomsi ba bivie ya kajov yo za vie moko za congolais mais différent na tuli pona nini to tanta yo to tinda basi mais to mona comportement na yo tout droit ngana bina bi ndena ko beta calcul jumo na fait libanda pa na hôtel téléphone fille moko bima mbala moko fandinga makolo angolaise kumenta saudi na bine tellement na no na tindiki ngako boni boy nzoka ne ba yanke ba fandi na coin ba luka problème inda pa bakanga miti sana mona ba yanke en tant que challenger comportement moi si to yebi ndenge ezalaka même Michel na ba avec refendre la tano ne sombeli ya masangezande ndenge nini poizo ya na tindi ni bouteille na tangi pe mbongo te pa refendre langa na simi nanga chombo pe chombo pe iPhone te ba chombo ya bibamba na fa na quartier kala comment ekateka lelo kaliki dai kina mutu na tete metanga tem na ndotenga pa olingi nini les gens zo checker o titala tatinga bitete longba na bengana ke ele kilo bi musu soye na bengani je te dis ele kaki na ngapa une semaine na utaka soki wap bakotanga na école moko be dodeti na afokumbi na utaka ko na zo zonga be ba jeune ba beta basket oh kota ba tremisanga yo pendo za vrai vieux oh bangolais na zo bino clair ba biso za vrai vieux kaka pamba za vrai vieux ngana bina ndena bité yo penza obongo fa na biso oza langa moko différent so balanga misisu bazaka mo lo ngena bi kaka wana ndena bandiko zongela bakaliki ne komona berero ba Congo ne biso batikalaka Congolais na mboka ba payazaka courager RDC to lingama propre et là te l'angola na mboka mikepo bango balulaka ba couper na mapapa tango toleka ba mboka ba fi ba zomona ba zonga ba disantu soko za kidiba kuta ngolo ko bima na mwasi na bango te ko solaka 3 fois danger ba ko bomo yango na lobi ba batikali liwende kwanda ba bemaki ye tango kende ko senga nyongo nazo baka iseleki o bateba et sur qu'il est il fallait sangisa moi 3 personnes quoi témoin au côté na lopanga que no benga fille boya tala azana nyongo na ngabete kisha boko ko futa afuta po ngafana za na silence pesa na Congo awa setu bandiko sona tana commune nino ngolo bana so na zamu te kolo kingani tambo ko bana betima kisoli to munaka mboka zamu mboka ya solo mboka ba pato ebilangi fandanye na kende ba match na bango te na uta mukolo msiko te ya soki wapi to zona scoreo match pia RDCT Kabushkop et beti match ba congolais bazo yemba na nzela na lingala oza comprendre
bazemba na linga na lingala landanga bien très bien pasteur bakangi balaba bakolomboka bangole bazokoya bazokamwa nzembo bangole ya bakilingala oyo uti wapi na mboka ba mama tofana kisasa bwe na poids lourd ba jeune baleka bakangi prince ba nzembo portugais sans sens donc pesa biso motema ndenge ni biloko tosaka na ngola on a le bano clair mais bana mai ba dossier batikela ka biso temps yango moni photo zaka na sagesse moko soko zobima zaka kengi na meka ko kende braza kala na mama na biso na kendo tika na matanga sera bomaza irwatika nyoka oh sera ngona kena ngola bomaza irwatika kenda braza na mwende bazo beta bazairwa mais bazo bake yote na tuni pa ni ba o témoigner yoza kak na iba répéter comportement kola ninga très bien mama so ngo vive mulai bima yuma boya be basabatu boya ba ennemi numéro 1 à vie yoka mibalo bakoti mabela 20 basi abatu mobali na ye batote olati libabe kote ko kende bando likolo ba makamu pokuna mobala zo pesa affection na mwasi na succès yo linga ye yo tricha yako ye bate masu mezela ko la biloko ba bombi bacha misapi na butu na tongo ngai Simbi mais na tongo ngai yokanga mase biso tuto ya mukidi batabiyoma ya na biyoma msu nzamba tala ka sambela ka teme na dose po ezana nume na se o eleki kilo na sundola OK mobala batu aboma nzoto na mwasi na ye azbonga te masala ka tu mwasi afina ye wana alukaka li papa lesa mwasi na bana baleki na ekutu propre comme kopimela bango mbongo paso mona ke fina na mwasi na si esimbite azo compter na mwasi na bebe baboti yo na bambonga bi bambo uti ko so bandumba base bele olanda fi ona ka ko bima na pembeni webi ka sa mwasi ya batu mobile na yeba te malédiction na olobela bino secret ya vie kokoma mpake leki kobonga mezana nzela pasi kobongeza facilité ko mbongo à partir de mbongo nde mingi bakubazaka na mbongo bakota mabela va pourquoi mutu soka za na mbongo na place anu na soka sala erreur kufa ka fa lera mbongo comment mobola mingi a umela mena pia ka to sekema komi paka 97 ans nzela au moni liwande ko jani na jijete métier fanda kiye il fallait tiga bon pote fallait ka kenda tala soka zakina libala song e bongo bazaka na basi na poto bakeka baboti bana bazongi tala ba milise bele bafana na kisasa me bana basi na poto mama poto wana soko yebana soko keilo bokoka bako sala tu ba diminuer yo basi songala OK moi zonga zaki te poza kina mikanda te ozonga ndeni pasteur John menga est-ce soko ke poto c'est que na bokoloba oh pasteur John panzaka teke to yeba yo mdu jo kenda kuna seko yeba vérité ba réalité kuna mutu munene na Congo obengi awa icon osalaka musala eyebana partout na TV ndenge nio koma na poto mikanda ezangi otikala andeur est-ce que poso mukanda kana nzela mwasi est-ce que na nzela ba camarade na bato balanda na TV bakopesa documenté bakosela déjà makambu ba mwasi na yokanga soki mwasi akoselinga makambu automatiquement fona na tika ngana sana basi na boya soko na bitoko ma na yembala moko ngakolonga zuwa bolingo ko kozala soka linge pilenga na sukola maboko lokwa poso pilato na kokite na suki na kotika ko jamais na souci libala na zande na souci bolingo me libala te yokanga souci bolingo me libala te donc yaka to vanda kaka me obala no te yokanga na betelo makamba mike po même kolo mukila yanango pe simba toke malem très bien pourquoi batu bazaka na mbongo bazaka na zuwa bolingo te po bolingo tambola na mbongo mutambongo nyoso asaka zuwa na mwasi te mwasi ndakanga makaye mingi koleka ye so na bilokuta na wala belo polele mobala mbongo ata sali ba betisi mwasi abongisaka yango poso na boye na kosola susu wapi biso ne babola tolandaka basi lokwa bapuko bazokima mama olanda mwasi sima on dirait puka abongi te solo ninya biloko eza na sa mbeto okolanda banzela nyonso kokalaka na coin asoli nana mama soko komi boye kokufa ye pembeni oyo akomaka moumba bolingo makasi ye babendaka liwa pembeni bolingo eza kwa contrat bolingo eza kwa pièce de rechange oyo ekoki na mutuka te ofile kosala mabe te po pièce d'origine soko tie pwesa bibambe ekomaka te kokotaka na bolingo intere te likolo ya difficulté olanda bolingo ekosukiso na soni yoka bazalaka na kisasa bakenda poto bien batika bafiancé na kisasa mosusu basala kutukanga lopango baozelaka akoma na poto azwa résultat bengisa mwasi akoma na poto boye réalité poto différent
et kokoma ka vazo mukanda za la lettre fois ba abala pourquoi ba balisaka bakeli ko mindele moko be po ça ba film ça mindele ba beta ba drogue soko pesa ta $2000 azumi kanda na kena leta bika mobile nanga ba bali so ba pesa odoki soko rupe wana foko tana mindele fa normal ube mako ko moka mindele mobile akufa e po mindele na affection bolinga ta ko mina 70 ans ngaka bolingo za ko ba na 20 ans ozo comprendre foko tana soki yete peut-être ko ba congolais ninyo bazana bana me batata bakima tongo zo signer yo makobala fille wana mobile zalaka na ete yebo koti na problème. OK. Kitoko bomba libala te comportement. Déplacer soko koti danger ça. Yango moni mususu c'est la fiancée na poto koti be église on des fiancés on a comment moi si mususu. Pona mukanda. En attendant de la mukanda pe ba pesa pour moi ça poto msako ba nanto to ça va faire pour mukanda for 6 ans. Nene kona biso jania ça qui plus de 15 ans so pe 16 ans so ka moi. Na koyeba na oya ye akende ko sila mukanda ti 15 ans. Jamais. Aza muto ayebana. Au moins alobawa famille na ndina okela mawa na ba collègue na bazanga ki makoki ko pese mukanda mawa la plupart to linga ki été ba comédien ba linga ki yo kanga na lobi te na kotanga mutu te na zo jijete na olo bande mabe ba congolais ndina 5 nanga na kati. OK. Ba congolais ba na poto et ane belo bazaki na facilité ko benga jani yaka na nzelo zo doki basala kite batike lokwa ko kama na liyo bazo beta tolo ndé bazo kango souci makasi congolais bi ko chola ezal ko le muta côté hôpital ba ko ça la suffité er ba ko akufi cotisation ebele maman poto wana soko yemba ki na kisasa ba yebi yo okwelia OK poto po muta bomba yo na vérité lo baza na ebité ba ko sala tu ba chola yo soko yeba na te kende poto masi mo ba lo ko sala lens. Pourquoi mindele basaka kin ngana komi poto na moni kindumba mindele abasi eza ebele kolekata ya batu mwingi ba mindele wana na uti poto na monaki ya fritine ozo sela mususu amoni kolati la mbezo umela alongolo la ya bilamba valere koka tango zo tala ebe moka baluki tango talo bisonga suboy baluki apo tuni monta wana mindele bazali ya pembe na ngosiko mama medite mondele na ibena mondele bosiko bako baza pasite kinduma ndeni na ngona je bisayoka eloko nani ngana loba boyonda na moni kinduma mindele modele nyonso na moni ayo ya kolanda kosenga elobi atande ko na loba petit nanga za beni asko na France waso bake ndeni basenga ka yo grâce maman ba jeune fille suso bake na McDo collé na McDo place wana basi mindele ba jeune bamuna ka net on dirait danger encore ça rappelle moi $5 ozoma ke mindele bango ba luka mibali abongisela mba atalisa o sous-vêtement na ye asala o senti ke otaka na posa na o me engagement na ngana mbongo ko ba na te sona la ndonga na koi na la libanda na malili o comprendre na bi mayuma mena ba teleko économie sona ba quartier malamu ndena ndimi posa na koi na ke copie na si na sima mena yebi quartier mama na yebi quartier te mbongo ndé venir. On a très bien. Vérité. Mais comment va tu bailler? Ben, ça va biminer mindela te sali 4 ans. Faut va fonder la justice. C'est ça comprend. Regardez. Très bien. Va fonder musicien. Va fonder joueur. Amende 500 000 €. Mais kindumba mindela mibala papa mbeza kebe ebele. Okofanda be mundele moka moi ça so bengo bolinga. Maman na mona ngona basika to fanda. O matin ça c'est maintenant moi c'est mdozo taper les autres. Je te dis de fonder. Maintenant sentir que nana choité. Ah, faut mettre kaka. Maman. Alors banayo. On a banaso yokinga. Mais comment va bambela ka batu ba yebana bangambo? Bangambo pourquoi faut te le bena no likambo? Pourquoi on a le benayo? On a tika musicien so abima kina munde. Viol. Après 4 ans ou après 3 ans abima kina mundele. Tout monde ka mindele ko exceptionnel. Et mindele so bimine ka fa funde bakanga. Mais ngana komi na poto na moni kinduma mindele na mibale ebele ba funda na nani? Mibala piaka. Mibala piaka. Ndenge pe na EDC soko yebana ko kende poto to za piaka bako chola yo bako yo kanga ndomoni bazo manipulaka na ba misio ba silawa akomi na poto masa so bomba okomi babysitter obe mara bébé olongola ka bébé pampex na zana masa na ngama boko tanga kombo abetela nga bipasa na koma ki Belgique awa pona zo adoki na beti 6 ans mais na 6 ans wana 4 ans ko sala musalo kwa boya ndako
Moi mobali isusu. Nakuta mwasi na mwana moko na bota te. Na memaka so ake musala. Kosukola bilamba, kosukola basani. Soko aye afandi o na mtesi cassé. Et puis bolingo boko sala ye falo balokwa. Net on dirait en tout cas. Pas moyen, c'est que tikaina. Pas moyen paiement. Le loté boza lende c'est que to sa bolingo ka vendredi là nous aurait pas musala. Ya programmé. Maman na zolo bela yo. Soko na ikako, soko ni kambe combien de temps na 4 ans. Bo soni ka tomboli mungongo azongi sangwaze a 0. O bande sous 6 ans mususu. 6 ans mususu à repêchage. Bolingo comme le roi maladie à tuberculose. Le roi ça na 80 tonga soko comme na 60 on raté kiri moko zongi a 0. Bolingo poto na mikanda. Repêchage. Liste à repêchage. Moi, c'est la mundele mutumini. Ata gifla bambia penda sabata mokoto. Ata moni tout est bimi c'est kaka chérie. Amuna onde matata kwa kachi. Mama. Ozo seka. Soko salinga. Ayoka mama. Naolo banaoje. Naolo ba makamutala poto yo. La réalité ça va casse Baster. La réalité ya somo. Ba bengana kana ba mama. Mayo ko sokola fu bakatela yo. Oh. Ko sokola mingi kanga pompe. Oh. Mais fu fa kanga na mutu kanga osali ma ebele. Facture ko ya mune. Soko opération TV boma ampoule. Ampoule. Opération ampoule boma TV. Kuna nya so calculer. Si o comme na toilette. Oh. Oh, mais les bima. So sali wese permanent. Retourne sa chafaudage. Poto so mona. Poto makambo Mama comment na poto na misu te na lula ki poto na misu makambe bata mikuna. Oh, makamba minene ko? Kongola za mote mama be na muninga ne mutu mwindi. Na mona yana le kya bengana ye kinae. Po muninga mobali to mwasi alobi place ezate. Ya pa bengani leki. La réalité n'est comme si la famille qui noie par rapport aux oya. Ba bengana en plein hiver na soso ngali solo. Et puis wap na capitalité. Les gens na kisasa ba bengani na Lubumbashi. Na Kharkiv. En face na Risiboy. Mama malila ndengwana. Obi malibanda glace tondi porte. Na uti Kiev kotika madame. Na uti capitaine kotika mwasi na aéroport azio via zongi. Toki na train métro. Na ko songa sko na biso eso ba biso kwa express. Na ile pa na komi ba 19h30 mama cassé. Na zi fungola na tenga. Na ala la 30 minutes ebele. Ba masa na ba continuer mwasi mundele kolonda. Garantie sana. Gara oh babi longwa. Longwa mama, oko expliquer nani. Je te dis devant Dieu. Na tika na biloko mususu. Na zako na zwa ki ba masa na ba ebi ba congolais. Na bika bol nga taxi. Na zwa taxi zonga sanga na gare. Na zwa su gare na zwa capitaine sana eba mutu. Kana challenger. Quelle souffrance. Tina koma capitaine na koma capitaine ni mama atugatika. Minde, omani to ba minde ba raciste na boyaka. Mindele ba edanga koleka ba congolais. OK. Mundela bina ko kende te soki okena nuté. Mais na ebiete. Na kutana ba komoko tata 3. Tana zonga Kharkov, na luka kamionini. Mundela bengelanga taxi, ofana na taxi adresse. Ah ouais. Abelinga taxi. Papa eketika na futimbong. Na mama na capitale pendenge moko 5 ba bandi ba yelanga. Oh. Tiens le bien te bokene bena ba bito côté. Je te dis. Kota gare na bango na fanda bopa na somba café abenga taxi kendo tikaye na pesa pa adresse Théodore adresse rabona pa masa wana ndeto kenda ma o banzela pi ma hiver na hiver minda kaka bangomba kwa poto na seki air nini ba 4 heures ndena koma be na kitabi na ko kitate hiver makasi benga na téléphone tera pongia sa hiver ndenge me maraba mama na sa su 15 minutes na mundela so c'est la kana benga tiye chance ko situka yambi ya kana sana se wapi ngabi pano oh ozana na Lubumbashi te par exemple na ngabi tena zawa oh akita tarbo ngai ko toujours bagage si mnanga merci pa wana pe na fanda bien suka na bengana kio na tunika sito se ko futa ote fana na yobo ban congolais soko yebana
basalaka likopa moko ti bakomi so na suka bongo bachola soko oyeba na miziki na bale wapi oke poto keba ezala na mbongo na omoni basakani na ndeko jani boye soki azalaki azonga na ye akende angazwa mokanda ebela bato bazokosa kolela ye bakenda poto kala nani okaki mawa na ye te pese mokanda na pembeni mama nazobela makama mikeko babi mosi na pekisaki ye na baartiste comédien mosusu bakutanaka kataki ye alobi na yo nazobetelo lisolo oyo omoni mutu soki akeye bokoloba nyonso nsima na ekobima bien ntango azalaki keba conseil gratuit yo moninga nakontaka na bato te moi obi ndeko ayedanga na zonga Eric Manzaka nasolane mingi te ana Belgique par rapport à bato na pia confiance Eric Manzaka eza ye na ndeko moko bepe abunga libela aza na Irlande Marco Loko wafutelanga bandako na poto kuna abi pasa yo penda basaka no boy na poto ngabi abi motema mabe Eric Manzaka abi bili ngabi te na ozonga te kote abi nabi nazo zonga aboya na ba masa musuba yokana na Belgique donc ne peut pas kosanga masa motile bazali mama bano solo la bien na kin kuna babaluka na bango na poto banda wana komi mama poto soko ko ndate be ba kanga téléphone okeno mona place ala radio médiocre pe na mona ki basala ba 10 ke ndota ndenge bavandi 4 personnes ndaku moko poto boyele yango même ça $6,000 pour me faire na kikuku kwao $6,000 Congo ko ça la faire okomi challenger $6,000 na ozana $5,900 na bomi na $100 na bani mombonga kotamba na ngonga moko malaya malaya mena ko matandenge nini na ko ya te budget leki na nda antu $5,900 bomi obadi la $100 Kongo mombonga bana 6 po ba me manganyo na basoda po na la sa linga ka fe sa bo mwana te fona bana 100 o compagnie nga très bien Hollande azoseka ona alo bana yo kama kama na alo bawa omoni baliwa ozomona oyo très bien pande ko tani nde bimi basi a poto basaka mibala Afrique boy talebele tala mibala ba théâtre ba musicien basaka ba beta musique Europa bakabaka banzoto na basi a poto kendo tala bango so omoni ke longi no kan soka zoyemba tala makamba saka na ndaku wana babysitter mama alongola couche pai ozani na mboka ya poto na ngama nja poto ozopepa balinya ya poto na ndako na mama opepa balinya okoma jiwa bana oyebi tata te bana poto basakanaka likola kiti moke moke asotolo kwa makaku fe mwa sa mwana azotala soko olingi bana seke dokime pusani pe pembeni on a pekaka vene omona yambi yo bokwei abaluki bana nga to moni alobi ekoki batikaka jete ate okimi bango ke na cuisine okomona ka egoko na mutu loko moninga na eko soko gangi dokime ezongi nsima yo ozalaka dokima so bana nde bakolembisa mama motema bapesa dokima mama no donne-lui wana masi atari ya affection na mone ekoki ndelo zwa alema mibali bapoto bayebela so déjà su kaka bongo mwa akimi mwasi paster basa poto bakoma makete bango makasi boye eko matete te basi ya poto bayebi kovanda mibali te basi ya poto baa makambo compliqué baza moke batosaka mibali nazoloba na orepete koma ebele mboko bofandi eza kitoko na kitoko bokimikimi basi kuna na mibali bokopona na Afrique soki bazio mpa bakeno kuna mama luzumu ekosa oke luzumu kotakoli makala te me luzumu kotakoli kibomango yana bisaza na bela yana bisaza na France kende place aza kuna luzumu mama nalobelo ba vérité boye yango moni mibala mingi ya poto pe bazaka na crédibilité te la plupart bakola me bazaka na buzoba so oza jeune fille omekoma tafio komika na poto nde bakowelela mpo esika omona tentire na bango na bamanto bakosaka loka basalaka nzonga nde okuta na bavantiri akosakifelo $300 lokola omona ngo lokwa na kisasa omonaka ba $10 ba 15 bambo omoka bibambo komi na poto moto amemi na bisika minda sali depasa $500 et $200 na baparfum bapompaka na kosi loko ntango oyoki yango watie na zi mbala malonga nzonga ndozi mama ne escro aventurier naolobela yo
RDC c'est motema mabe mboka oyo ti ezobeba makambo ezaka bis mama Kongo tolingani te likambo nani koloba ngomite mpona zobima mabe na bana polele mais vérité pe ça la basi ya poto pe bazaka na mibala sirité moi si apota kolinga mobala sir na poto suka kobima na bakamaradi na ye okebi te mwasi apota aza na bana bakola nsima soki ake mosala mobala ngo azobima meme na bana ya mwasi wana mibale ya poto baretombe te maltraitance osala to omoni ye na 60 bakolaka te akotika mwasi na poto basala alliance babeti tu na afrika okosana kotala baterrain na somba nzoka kosala kindumba kozwa mpepe kobimaka na bati na sango nyonso ana kokomela mwasi ti na poto ata alobi te mayo ayoki nde babombe yaka soki mwasi apota kolingela obulu mama babotolaka mibali bandako ke moninga tomoni mpo meme na liwa nga na mona moko 7e étage apumbwa na Allemagne mobile ya congolais ti apanzana na se auti na 5e niveau 7e kande bana mwasi abili na kokufa mwasi amonaki je ndako na moka boma nzoto abengisa mwasi aya babotani bana misato papa so 3 so 4 so na ebite so ya radi mwasi akutake na ngoso nini babengana mobile biloko mobile mo bakatele 100 metres nyataka ndako te mobile ko mola libanda makenda pota beta ba 35 ans buzoba na ye moka kusali kola infidélité na babengana ye eza soko somba nyonso mwasi osali mobulu mwasi amono bengani mwasi ake mais na poto soko somba nyonso mwasi obali mwasi ka pa yonde babengani batikeli mwasi bomenga ayi kotala konyoka meleki abite nekende oreklame matin l'escalier nakokufa le neti je na misu mama bafilma na video papa na pumbwa papa congolais kati na sakufa baseleki kende otala misu balala na basa metro yana bisa kende pota wanga na famille bapia ye tout likolo bobulu na ye akoma kotamba na bilamba na ye na poussette abana mike batambaka na bapoussette abana mike kota komona buto alali bakena na place batiaka mulongo batiaka bandako fele na mbimbi nakenda kutu place ya mbimbi parce que la boucle a raté ana challenge muta pekisa nga peti nga biveta batu baso damao ngabi ba batu minde mtipenda ngela beta ba droga mais yo kan tunga zo bima kuna koleka gombe ngabi peti nga soso na misino toleka o balambela ngo batu abo ngabi biso so batu abo kwana nga poza za malamu nende batu abo azono ngana makasi ilongwa kaka na tega timu nga pema mulai ngabi tetokeka pale ito lenga bo ratenga loko ratenga mbimbi yo mtoda misenga lelo ona ngana ali na konta loko yo koma leta na okolamba na okomi leta lamba ngana da ona ngana mbimba leta na je bisa ngana bukana kaka na froda ba bisi ti bakanganga ngana froda bisi mama froda mune mana petana senga bi moni biso bafuta mbongo te bala sandeka